Ah, enfin, Karine Mokonzi la baronne a pesi conseil ya libala ya bolingo pour tout le monde. Et ça sous-souté que conseil ya libala moko personnalisé. Bolanda Amida. Amida nde mbele batie na Bible. Mais non. Bato ebele balanda awa. Mama Sese. Bakoka te. Voire même bamipesa kombo Mama Sese. Oke na ndako na bango. Ekokana ata na likambo te. Otali Mobutu na mobali na ye. Ata na linzaka Mobutu ezobalana te. Otali bana moko te alokola Kongolo Mobutu. Mokomone pe na balabala. Mama Sese. Bamisusu. Bamapasa pe basalaki bobila. Ah! En tout cas, la baronne Touroyo. Nalandaki live. Akati na YouTube, ponaki na YouTube. Na TikTok a continue banze mwanzambe makambo Mateya libala complet. Non personnalisé. Mateya oya piaki bandeko. Bao bakenda kote banan balandi yango te. Bokende tala. Ba o batalaki bo bandela. Sur YouTube. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na baranonet. Mbote patoyo balinga karando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, nazalaki à l'aise. Bon, ne bandeli naki à l'aise te. Navandeki hapo na kovanda. Pwe bandeki pe na kombo Amida, Amida. Tango eke Amida na mama Kimpi na komi calme. Wane koti makambo mosusu, Po makambo Amida yali na makambo différent. Nga nazo baze kaka na oyo etali bolanda Amida. Bosa lokola Amida. Aza kotinda bino bosa likambo oyo bokoka te. Boza Amida te so bomeki yango kaka kotula mobimba. Na makolo pe komi kilo mbala moko. Esili. Alors nalandi, na bitika nalanda, aye komi ya mama Kimpi na makambo mosusu. Mbala moko ekoti bisika o nazelaki te. Mateya personnalisé elongwe. Mateya sur mesure elongwe. Ekomi pour tout le monde. Ngalobi monde yango yonde mateya.
ongana zelaka pa Karine Mokonzi. Sans blague. Na dutaka nanga bato baliaka mbongwa. Mais modèle Karine a personnalisaki mate yango sur Amida na lobeka o alie mbongo. Bien sûr na dutaka ki bato baliaka mbongo. Bako kabela moto mais moto alia mbongo pona likambo boy. Na dutaka nango penza. Na baka muswe koza nango. Baka kaka ya ndengmana na dutaka mingi. Mais pas wana lobi te la baronne alie mbongo. Na lobi vomie ezala alie mbongo ya Amida. Ya mobali Amida te poto ebi bisika ebi merite. Alors bandeko nzoka ezalaki bongo te ezalaki kaka mateya ya libala. En tout cas, naza fier na Karine Mokonzi. Atabino moso botali bien. Ba page polémique ya TikTok. Oya komisaka na oya komisaka te. Bakati ba parti ebele ya kitoko. Bakati bakomi pe wana. Karine apesi batolia malamu ya libala. Mutu na mutakati parti oya moni akokabula na batu na ye. Na ba telespectateur. Siko batoli ya bino bolanda Amida. Boluka na TikTok soki ezalaki liboso. Rien. Soki kozala loba batiango sikoyo. Pona bo compare ba mateya tu. Po siko mateya wana obolanda Amida ekokota nango na TikTok. Yango na bokoko mona misu bako tiango. Po mateya ekomi ebele. Mateya tout le monde ezali. Mateya personnalisé pe ezali ya Amida. Olingo riske olandi Amida. Eya bongo bandeko. Boyebaka ke kokende ba vacances ezalaka kaka teke na ba Mallorca, na ba Nord-Pas-de-Calais, na ba Sicile, na ba Rome, na New York te. Eza pe na vacances koko kende. N'espace kaka mbongo na yo. Me bato pe bana mbongo ya pri wana baali. En tout cas, nakanisa bato bakende vacances kuna bakoka dizite. Ba o baleki bango na mbongo balela ba vacances bazali. Me balingaka risque ta okende vacances n'espace. Nakanisa turo kuta taku tukobetaka tura pamba. Na sous-marin bakende tala ta reke ba okende te. Ndenge moko makambo ya libala mariage bato bako riske balanda Amida bakoleka diz te po eza blaki te eyebani te même mpona kodekola pamba ya problème. Mais tango Karine abeti personnalisé atiango a part abeti sikoyo par défaut pona tout le monde.
nalobi te lokola mpe aki na soir tout le monde oh samedi soir bien sûr ezalaki samedi soir te me nga nazwangoka neti samedi soir bandeko nayebisa bino mpe likambo mosusu oyo eza histoire vrai esalemeli nga kaka lelo avant nalamuka d'avance yango moteka atinga pongi naloti meme Karine Mokonzi c'est vrai eza lokuta te eza émission te naloti na sali moko ya monene penza bato mwindu ebele bet spectateur mindele mpe bazalaki siko présentateur na sali wana eyalaki mundele ya mwasi siko sala yango eya teke bovandi podium na liboso te sala yango ezali orondre podium na katikati ya likolo mpe te ya se neti piste omati kaka 1 2 okomi na likolo ya munene mpe avomata wana etika espace batia bakiti mpenza bien ya kitoko sali moko chic epai naloti Karine Mokonzi liboso nayebaki te Karine Mokonzi aza wana nga mpe na sale bon nga nazomona sale nayebi te soki navandeli wapi to soki nga nayalaki mwinda nayebi te me nazomona sale mbala moko namoni na kwenkwen wana ya piste bato bamati wana bajeune fille batelemi na mibali neti kaka yalaka bafille d'honneur na bagarçon d'honneur mais modèle wana te après bawana bayika na sorte badanser ya mindele ya do makambo mpe différent me nga natiaki ka na bango te nazotia ka na présentatrice ya mundele présentatrice ntango abendani à côté namoni nde Ansu Luzolo alati costume ya pembe pantalon ya noir sorte ya mutaninga bala sorte spectacle donc sorte scène bongo pantalon ya noir mpe ezongenga ezotia neti neti viscose quoi ezongenga bien penza chaussure ezongenga mbala moko Ansu Luzolo asali geste oyoyo basala na Karine Mokonzi na rond-point boyebi yango no ya mariage ya kosenga ye mariage Ansu Luzolo abimisi pete kaka modèle wana natala fi moko ayewa aye mutaki pembeni wana natala boye Karine Ansu Luzolo ntango abimisi pete agunzami kutu te Karine abaluki akimi orie Ansu Luzolo akimi ndenge kaka yalaki wana me akimi bongo te do abaluki kaka po akima kutu Karine akwei asielumuki akwei mbala moko kokwei akwei na sali mbala moko baminda oyo jet de lumière ekufi epeli éclairage ya makasi na nzembo mbala moko asomba tokotoko asomba teketeke
asomba teke asomba teke legra don tembwana e betika ba parti wana e kati Karine Mokonza telami présentatrice a continue kati lisusu batu babeti maboko mbala moko ndoto nanga e katani na lamuki pe mbala moko yango pe na bosani ndoto yango te yango pe na nango te sikopo e katani yango pe mutela mosinga na tongo na bado kanisa ndoto yango na lobi sala yango kitoko na lobi oyo elingo olakisa nini bon lokola ngai natindaka pete bato balimbolanga ba ndoto nga pe nalimbolaka te pa na ngai ezakaka ndoto ezakaka ndoto bandeko botala meme kolamuka o nga nalamuki na ndoto ya Karine Mokonzi ata Anse Lozolo azalaki me ndoto yali ya Karine Mokonzi bon ya bango mibale kasi po soko longoli Anse Lozolo akoya osala cauchemar pamba akokanisa na kanai surtout lokola alataki bien sapé nakosa bino te Anse Lozolo modèle ngenga na beauté na coiffe makambo tu Anse Lozolo mukola kongenga bongo en tout cas bakoyambe na président États-Unis en tout cas ngenga Karine Mokonzi pe danger mais muta ngenga ki na sali wana muta bonga lokola Anse Lozolo azate ata Karine Mokonzi aza mwasi malekaki Anse Lozolo te na kongenga bandeko alekaki ete na sourire Anse Lozolo sourire moko ya comédie te sourire moko penza sur mesure ngana zomona ngambo mukolo ndoto surtout lokwa na ebibisika nazalaki te me nazomona sale mobimba bon bandeko bosenga merci na conseil ya mariage au Karine apesi pour tout le monde par défaut ngai penza comme ça j'ai la Chine nalalaki na esengo nalamuki na esengo babakiseli ngai pa spectacle wana do oyo apeyaki lenga nalobake kolo ndenge nini ndoto ya kitoko boye ekatani kaka boye nde bayembaka na mpire boni okati nga miziki ya gu boye mais lokolo ya rêve eyakaka rêve en tout cas Karine Mokonzi la baronne maman Henrietta Belaou Karine Belaou madame ya Jimmy Belaou félicitations de la part de Papa Robot. Ah oui. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Na na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ma danger. Donc ba s'entend lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.